est-ce que faire rigolo à peine tout nier papa Hervé au ebi mida la Taylor amona été a yebi epété microbe moko boye internet est-ce qu'il y a une vie na déjà ça la musicien interview ako sala wapi bango ba diembelaka ko ngana sala ka analyse te azabe na zoba omoni so zabe na zoba ya ba niveau ya ba mida la Taylor fo mi bwaka na mayo kufa parce que azaki zengi omoni mais mida la Taylor akenda poto kaka ye moko na famille na ye lupangu na bango kuta za no clôturer na venir na bango maman na bango atala télévision akunki ti lelo ti lelo c'est la résultat ngunda donc ti lelo c'est la résultat ngunda mwana mwasi moko boye kaka yene na famille na sa matika songa za na combien de tika na famille na bango et puis nana ABC asa mona passeport ya matika son amona combien d'entrées combien de sorties amona matika son pena ko diembela mida la Taylor mwana mwasi mazoti na mobile na sa asa ki pede mobile alali akela la suna mobile na yo mutala na niveau pour vivre na Turquie. Oh, ça n'est bon. Mais oui, na Turquie bazaki na via passer na mobile na ye. Et puis na qui va bi bana poto. Et là comme m'a mis dans la Taylor a fini la faire rigola. Faire rigola boya ne ko damsonné. Tala allez-y comprendre moi ce moment ba émission a yebi déjà niveau ya ba nzoto ba tuninga ça. Donc ezola sake batali ça me ba pimela yango. Bonjour mon daté, bonjour partout dans le monde. La métisse noire, ouais, c'est pour Sabino toujours. Après Sabino toujours actualité, après Sabino toujours sentiment. Les lobos, on a vu s'abonner massivement. Donc bisika pena na mi vandeli, na mi tondeli, koto za kuna anda kozola nanga s'abonner massivement parce que aba actualité là la raté. Ah tant aux yeux actualité to yami maman to boaki. Donc atola lisate bo s'abonner massivement. Les lobos de ko la bino moi Laetitia Kuya na zanga morote longona. Mobala litutu ya mwindo Jerry Cobertos c'est molobeli wabiso yaza molobeli ya artiste comédien te bon pe azape molobeli pe ya ba chroniqueur nyonso ba babanga na ba biyoma do babanga ne biyoma kimane mbula ayako bata papa ya Jerry Cobertos balobi mwana batu donc toyeba papa na internet toyeba pe papa biologie na ye ah peut-être boza pena censé ya koyeba ba parents ya batu parce que comme Bella likam qui mutam tout là ça papa na na TV donc tout ça bon ande konanga mobile grand frère na ngai confrère na ngai to bon ko sala o ba bengi droit de réponse to bon ko répondre moi na moi si na habité na confondre ba komango na pesa na ande konanga bonjour na yo benga mida pamba bonjour Laetitia Kuya la métisse noire donc parmi basi ya mwindu o ba baba ko garder ki moindo na bango yo zaina kati et puis félicitations na musalo zo sala bonjour na baboni nyos ba Hollande biso na ba chaîne oyo Jerry Cobertos azali wana Jerry Cobertos molobeli na bango Jerry Cobertos akowa pour la vérité. Voilà, merci beaucoup, ba grand plaisir ba mote tout na basi ba boya choko ba boya rozala mumbu ya ba choko ba grand merci pe na ba fitu ba bota mapembe ba bakisate. Bagra merci bilonio to bolelo vraiment ezali tozo telemana likambo o babengi mafinga to moni kena ba parabola ndaka biso bota matoi na bino pona oyoka biso buzo be komokota trop ba insanité komokota ezotala teke bana mikepe batalaka be mission Jerry na ebité ce qui parce que par exemple so za kavani na salante émission azako s'attendre teke bêtise roloba maman brisque bêtise et kotinde lelo oyo Tota analyse tena grand frère na ngai to lino to expliquer na nous o bande ko na biso basala ka benga analyse na ebité ya Jerry grand frère na ngai soko ko expliquer ba analyse za no nini. D'abord merci beaucoup na question analyse o biso to mona ka lelo oyo bande ko ba ko sala lelo o biso to ye ko sala analyse ngai na Laetitia Kuya to ko sala analyse leti o to sala eza analyse te eza droit de réponse ya bato ba finga ka bato. Donc, ils ont analysé. Analyse d'abord, tant que vous avez d'abord, vous avez modéré. D'abord, il faut oser au milieu du village. Bandeko oyope, bozo sala analyse.
bolakisa batendance na bino te. Si ya critiquer, bo critiquer et puis quand on a kata ko critiquer wana, bo pesi lisusu makasi na mutu oyo asalaki leti comme exemple, papa Hervé Ferregola asalaki nzembo na boka mabanga trop. Bo critiquer ye, mais bo yebi non. Mabanga les trop mais les chansons et ça qui toko makasi. Mais ce qui bokomi koloba ke na mabanga na chanson za mabe, ateza malamu bino bobika mabe, on est sous analyse. Et comme critique, bato belé basala ngo na kama babenga ngo analyse. On est ba critique. Wana kutu za ba critique tezane bo saleli mutu émission bozo finga ye. Po ekota kana ba famille maman na kati, na ba famille papa. Wana est-ce que ça pena analyse o bango ba lobaka wana? Eza analyse te. Pona ni to so ba mot français, biso ba congolais o bato lingala, to so luka to menacer ngo makasi boy. Oyo ba ndeko na so ba sala eza analyse te. Analyse il faut vous aller au milieu du village. Et puis nous, les journalistes et les chroniqueurs, tous ça censés à faire la promotion des artistes et biso. Batebele bae ba ngote. Ceux qui ngana yambi exemple Tatiana Cruz. Il faut na flatter na lobise maloba au public et tout na peut-être ba question na ngai. Et puis il faut na ça la promotion. Il y a album na ye. To lobi kaka yete. Mususu pe na ko yambe faut na ça la bongo. Mais est-ce que les lots bandeko belé na plateau basala kango? Or que na facile na ba inana ba e kolekisa biso tant on a invité il faut qu'on flatter invité pour inviter bimiso eza kati na ye. Mais tant yo komi ko menacer déjà invité. Alors bimiso eza kati nene. Yango mona ke komi ko swana et komi kolakisa na o azo sopa muninga o azo sopa entre chroniqueuse na invité na ye wa komo sopa muninga wa komo sopa muninga. Tozo bebisa musala o. Merci beaucoup, confrère Nanga, tous les samsala. N'alingaka juste écouter, on peut comprendre que on y a les analystes, la plupart des critiques, ils ont ba critique. Ba mangomba na mangomba sala ya ko finga ka ba ko sango na sima ana. On a ligne le quoi, ils ont ba critique. Biso pe le to yo sala critique. Biso to sa critique té. Nga za besoin to yo ko sala droit de réponse. Droit de réponse pas bi comme ma fille, aza maman Mida. Mida la Taylor. Mida la Taylor. Omoni eloko libosonga na koloba nini. Na uta koloba na émission na yo. Nga mutu no so ko finga musicien. Mutu no so ko finga musicien omona nga na nzela na ye. Nazala na ko na famille pasi. Nazala maman na biso azala na oteka makasu potolia. Eza problème te. Mais ce ko fingi Ferregola, o fingi Fali Pupa, Koffi Olomide, Innocent, oh tout. Werason. O komona nga na nzela na yo. Mida la Taylor boula de la presse. Ah, you know qui a pas cause la non boula fille na bi comme les ababi ou bien comme ya nièce comme les akamida te non propre ne vraiment beaucoup de pour savoir comme les nièce comme les nièce ezaka ba sinon ya ba internet to internet te to luka to pesa ba comme moi ba esthétique ba comme mo boye mutu amona ke o ya kola boye o asala boye ngana eloko pesi nga kanda makase zanini papa Hervé Ferregola notre artiste et musicien. Est-ce que moi si moko ya boula, moi si moko mal éduqué, mal appris, est-ce que ko tia micro na ye avani na plateau to finga Ferregola. Wana baza bazozo. Yekutu omoni, yazo benga batu bazozo, yebe na zozo ya munene. Moi si moko boye, d'abord azana nous. Si zo finga ba famille batu. Nga papa na nga za pédagogue. Moi français moko employé ki wana. Donc ils ont accepté que azaki zengi ya suka. Alors ben mon français to ben lingala ya mabe. Te azo ba pela ba mon français pe ya mabe na ba lingala ya mabe. Tu dois comprendre parce que né au village grandi au village expédié qui chasse comme marchandise et puis en Europe. To banana parce que yaza des points bata finga to banana na likamnon ya papa Hervé. Peut-être que la fille a question mida ce qui ya nièce. Ya nièce depuis abotama maman on a soumé comment bon papa Hervé bonjour na zoate. Mais si est-ce que Ferregola bena so retourner papa Hervé oyebi mida la Taylor amona été ayebi epété microbe moko boye internet. Est-ce qu'il y a une vie na déjà ça la musicien interview ako sala wapi bango ba diembelaka ko nga na sala ka analyse po bazaka na ba plante muke po bazaka na bilamba malonga te masaka na poto et puis po bazalaka na argument et puis po bazaka na éthique te. Yozo yambanga éthique ali o sala chapeau et puis o sali développement na conclusion. Est-ce que bango wana ba mama youtubeuse wala ba mida la Taylor wana
Mida la Taylor yemo déjà lobi ki aza na kizengi aza zoba yango aza pene loko finga te finga batu ba bêtise pour azala ne zoba mais zoba pamba te parce que je trouve c'est comme ça aza plus que zoba ngana ndira ko azala à cause il est traité te aza pena zoba omoni so aza pena zoba ya ba niveau ya ba Mida la Taylor fo mi bwaka na mayo kufa parce que aza kizengi omoni batu balandaka biso yazo kumisa ke biso tokoloba ba bêtise biso ngana yo titre émission ko sila tokoloba bêtise te parce que batata na biso ya fingi wana o ya fingi ya fere o ya fingi ya mon papouche Matika Songo ata tokola na passe mais tokola na bonne éducation tokola lokola yete lié wana zolo ba bêtise donc na ebité bêtise ni pas bêtise a touché Matika Songo parce que ebike Matika Songo aza icône mais oui ya ngwana nda touché Matika Songo mais yemo na vidéo lobi nini on ozaka na succès ya kala koko na biso bana mike babandi lelo et bon ça problème et puis nana ABC asa mona passeport ya Matika Songo amona combien d'entrées combien de sorties amona ngo na yoki c'est comme si ba lobby ke yaza première dika ya famille ne mobimba donc na ba kokolo ne mutakenda poto mutelboze zaka ye mais Mida la Taylor akenda poto kaka ye moko na famille na ye lupangu na bango kuta za no clôturer na venir na bango maman na bango ta télévision kunki ti lelo si lelo c'est la résultat ngunda donc ti lelo c'est la résultat ngunda mwana mwasi moko boye kaka yene na famille na sa Matika Songo za na combien de dika na famille na bango et puis azolo bake mwana moko boye ba famille ba bola yena za mobola makasi parce que to mona ki bande kwa Mati tina leki ya Mati pene ya mwasi ya suka o aza bongo na France ba big grâce à Lubamba mwasi atonda dans internet on a posté trop cette émission to mona elongi na yo atoza minezika to mona elongi na yo est-ce que ba ki Karine Mokonzi pona monde atie mobima o na monde ya YouTube mtasala succès koleka Matika Songo est-ce que ça oh mais Matika Songo lo bango chaque fois na internet na kuta mwa mobala o sala succès succès na ko ba succès lelo te succès ya elonga Matika Songo ba oteka ngona ba Luanda na ba cassette na ba CD ye Mida la toifuati est-ce que ba teke longi na ye moi ça mon munene moi ça munoko munene lo kwa kaleso ezange elastique on est kate la fufu est-ce que ye pena ye et puis azo ba ngana saka na ina nena sala makamu Matika Songo pena ko diembela Mida la Taylor mona mwasi mazo tinda mobile na sa asa ki pede mobile alali akela la suna mobile na yo mutala na niveau pour vivre na Turquie oh ezaka ne bon mais oui na Turquie bazaki na via passer na mobile na ye et puis na ki babi hôtel a préféré na bango la 3000 na MP tala mwana mwasi ba tala ba bimana et puis omoni mwana mwasi na Mida la Taylor ba leader batika la bimana ete kaka ba maître orchestre na bata bangongi na ba musicien ka ba oyase ba leader ba olale ne ondeni mwa sa fongwa mama kasi bongo. Voilà, merci beaucoup. J'ai bien permission moi mukinga mo pe lokolo loba ki ezala ngo permission te ezala ngo des droits de réponse ba benga yana Mida la Taylor. Mida la Taylor nini? Yozofinga batu nga penelo ko choquer ngai nazaka faible mingi na batu ba finga ka ba maman batu ba parents batu. C'est ça. Choquer ngai. Ce sont des mal éduqués na internet. Yozofinga peut-être okanisa lokwa bino mutu boleki batu na koloba bêtise. Mais bobo sani ke peut-être ba biso ba oyo pe tona ba bêtise na biso na ba poche. Mais to kola na ba famille mo ya bien ko biso na TVT. Parce que lo ba ke na vidéo no ke non yo no ngozana kutu mobali wa botisa yo mwana onyokola kaye. Ngana nzimite ke yo nyokola keli. Mais c'est normal a nyokola ye. Tant apesa ka derrière mobali déjà mibali na ye balali apesa bango pe ba damsonné. Et ça normal ngana ebelo mo c'est comme si yo ne mibali ba kima ko sexe na yo e funwa moni biso basi aye joza mo mbala expliquer yo biso basi soko bota mwana moko e fongola sexe za la différent aye mo ne funwa mitibo e pour muto mwana ebimi mais so ozo bimisa bana ba mapasa na biso sexe koko se moment tina ba awa so so waza mitu minene donc sexe ya Mida e funwa malo kwa munoko ngando yo moni chaque mobile soka ya linga kota et pas tanga mai il des prix na kini oh abimana orchestre mobimba ya maison mère sauf leader parce que le leader moko tatika la kobimana ye abimana papi ka kolte jamais écoute te ya za makasi na ba musicien mulongo ba leader te kobana na maison moko bana na bata porte ba manjaka makoy bango tout boga de la presse bango tout bazwa moi sana to benga ki motandolo côté moi ko ba ki abi Matika Songo ex Matika Songo yebisa ki
pour le respect na bino ba fan to ko citer ba insanité te que sexe ya Mati etenga mamba kosi oyebi te soki ayebi yango parce que omoni Mati ka songo tia sawana c'est que mida la Taylor aleka na mutalaka bango to mato sa 600 no tia bango na mutalaka donc exactement par heure par minute yo leka Mati ka songo boy kana biso na internet te ngaka fier lelo nakuta mwa mobala sa succès elongia ba bébé bango bakuta mwa mwasi Karine Mokonzi ti lelo bakoka kolongola défi na ete akoka aleki bango na ba talent aleki bango na bilamba aleki bango na ba fantaisie aleki bango na kitoko aleki bango na boka bassin ti lelo apesa bango devoir est-ce que ekomi siko problème à Mati ka songo et puis ti lelo Karine na sala vidéo ta bombelongi parce que to yo comprendre mon niveau poto so mta bombelongi ana na problèmealité pour comprendre que ça na kabelo couleur ka moko de plante ana noir on a ça les qui on a vidéo la vidéo so paé Karine sala émission a che beauté te a tchaka beauté te au monde pena boko oh Karine uti na pongi ko est-ce que mida la telo ko la mukane na pongi e ko bangi sabana mike ba okima ni wa te beauté wana tala mbolo ko ba maquillage ko maquillage zo sointé mwana mwasi moko bongana kama lelo obinga YouTube ko mo lobisala bato ba koki oloba te Mati ka songo wa pa koloba famille Mati ka songo nini akoloba. Et puis deuxième point on a soulevé non mi des oki mi des oloba wana soko zoloba yo no zaka na kina libumwe kwe avant na obo tata mwana moko libumwe mabele ko ma chaussette non melisi mwana te donc melisi mwana ko mindeni sala vidéo tika libumu libanda to mona ne batera se kata yo pesinga pe kana nini papa Hervé faire rigolo zo finga aboya pimela obutu moko yango so e problème po bino ba chroniqueuse musana bino ka yango na ba bino yo o bosala ka ba analyse musana bino soko sengi musicien butu moko musicien pimelio okoma ko finga ba para na ye faire rigolo les gars na télévision internationale to alo couter pardon grand frère il y a lobi ki azane ki zengi mamba zo loba ayebite taka mutalobi ndesi na point matin lobi ke ata maraka pamba yo kenda do yeso amoni mutu na kati avion ayeba te ce faut expliquer que moni j'ai raconté un avion et lui que bazo voyager au moins même ken pianande qui circule ne ba comme un titre que ken azana circule ce que qui na mutu pembe na expliquer qui ba komi ki azana na circule ce que comme on mutu voyager na photo ye ayeba ngote faza na mutu pembe zoba ofinga papa Hervé oyo atatina mwana na ye asuko okokani na yete ti ata na famille na ye asuko okokani na yete yo mto vanda na bandundu apoto na bakudu bandundu ovanda na kitoki mosi apoto place ovanda kolingi ta toboya ba ndona soma congolais suba vanda kula toboya to finga ngo yo vanda yo ezala kwa koleka ba aéroport ba darat biso matika songa na bandal mwana bandal. Et puis tant comment Mati parce que que monde dans Bible monde entier ba yebi ferré ba yebi Matika songo de yo ba chinois batala et puis ba nous surtout bazala ki na émission wana afinga ba ona nini bogarde la presse au télé mobile mo relais sans piment alors ki zenga mobile ni na ta comme ça ki zenga zani moya ofinga ba yanga komi ki ngana finga ka ba salité normalement la temps normalement yebi sande yo héros yo finga ferré ni basi loko ba mille la télé po o damsonné boy bien pour biso to ba pena bêtise faut te kwiti et puis il faut les pili makasi pour aza nozemoko aza salité mbindo omoni ba jaka omoni aba jaka baba so simeka na loboko boy systématique et mobile ne auto ya Kelly na nga biso le monde tuna Kelly Matika songa za camarade ya Kelly Kelly abundana ya mafere gola siko mobile alongolo caleçon oya panzo makola chao kazi mpo ke usumba mwana po lonya mwana pe Kelly amona ete do atikelo ka mwa butuf na libumu oyo bota obokola ka yo moko ba fi mère ne ba finga ba mama batu tuna ye Matika songa na kina vivra nini yo tuna mobile na yo a vivra nini posa ngi information mobile ne kuta so bondela Matika songa yamba feregola oyo azo finga osoka soni te papa mwana ozo kumisa wana toyo sokolise basani pamba et puis olala no na ba PD soko yebisa mobile normal boloka ba bogarde la prince loka ba bazaki suna nani bogarde la na kaluji ministre Arakin ba Matika songo obitike yo esi matiba yo ko mai est-ce que ebi mwana mwasi moko boye donc ozo sentir pena ki aza kele salité mbindo feregola pimela obutu bana poto eloko mamida la tayelo ka fingela faire gola faire gola boya ne ko damsonné tala allez-y comprendre moi si moi zo ba émission ayebi déjà niveau ya ba nzoto abatu ndenge ça
donc ezolakisa ke batalisa ye me bapimela yango batalisa ye me bapimela yango sikoyo mpona nini ere oyo mpena ere oyo boye kosutukela kofinga bamusicien ere oyo biso tokalikile bino epuis ozobake o matika songo ozodiembela ngai badiembela yo midala tailo yo nani mati adiembela yo ere oyo tala émission asalaki ti sikoyo eza na combien de vie eya na combien de vie yo motema mpasi na yo mpo bayebi soki ake tala nsima azonga motu mais eza liteya afira te iti te nzema ope sui ye na ye aniesi ya nyese tala nsima azonga moto ya nyese mida ya nyesi mida tala nsima azonga moto feregola amasa na ye te tala nsima azonga moto c'est-à-dire mobali asumbisa wa mwana sundola yo lelo okangami kuna na poto na foyer mpo bino babino nyoto bofinga bamama bato na ndeko na wana finga mama kofi boza na foyer aosala video mpena tomona kote ovelo ekamisa kongolo oza na foyer olokota mabondeli ozwa mukanda ozwa place akofanda ozwa ndaku ozofinga bato na bainternet mama na bino atala televizio akuki parcelle na bino non clôturé na veni mais ofinga bato na bainternet epuis mida oyebi pourquoi yo ofinga bamama bato parce que yo olala mobali mona mama na yo bana poto bayebi oui oyebi yango te abima na mobala mama na ye oui alala mobali moko na mama na ye yango omoni famille na ye atazosala boye moyen muta apese akorige ye aza malédiction makasi owana malédiction makasi moko mobali ya mama doyo bima na mama na mama mobali moko kela boye pwani abo aza malédiction makasi abima mobali moko na mama na ye yango omoni ti abeta mutu akende poto famille etalaka bana oyo akumisaka na bandeko akumisaka basentaka bango kaka soki akumisi oyo bake basente soki akumisi oyo bake basente basentaka tala famille oyo basentaka bino yo kompare yo na matika kasongo wetu omoni ntongo olobi ke yo oza mwana lelo nde monga mpe ya jiri na wana mpe mwana lelo nayebi ke ozongo répondre sikoyo nosala o reportage ya famille na yo donc obana na bakokodio na bino kote batikala ntina yo na osala na reportage na 3000 kote kela ataka ozemi obota mwana kizemi na nini na 3000 mais oyebi ke mwana obima mayele te zeme bongaki ekota na ndaku et puis pour l'information na olobake o matika songo kutu mwana mukele kechu asali terrasse félicitations na le kechu mais yo zandi na retard ba information ya youtubeuse matza la terrasse ça fait déjà une année kala toaka kolia wana toaka komela masanga kilo wana poto ebele mpe bayaka wana soki bayeki mobali ne bayambaka na terrasse na mobali na oto yambai na terrasse alia wana lia teke wewe wana taka badamasi basalaka wana ozala information te mama c'est-à-dire boza pena bato barata na vie yo benga malomoni kote avandaka eza badara ya poto mo wifi mpe kimaka moya azala information eza te moni ti tovandi boye eteke jeune finga nde soko na yo soki orépondre yo mpona nazwi no parti no ya mama no oyo fingi akufa na ye mpo lelo so azalaki en vie miso elinga abokola kobanda na tata na yo ntina bakokodio no alinga azwa bino en charge donc yo ti mati aza zozo yo nde oza fi moko zozo makolo kilo ayaya orate vi na kisasa okekini mpo orate esheke monene kisoso oyo azobenga mati na ye moto anda ozwa mobali adamsone ye apres apesi su mpa mobali ne badamsone na aza zozo mati kasongo ti lelo apesa nsima badamsone te lokwa mobali ne te sikoyo ye nzela omoni oyeba nzela bapoto bango baokumisa wana bake banzela bapoto ya mbindo soki pena oseyan pena nde ezala ta ntina bato ekoma kobwaka bato mebwaka bango boke nzela poto moko ya mabe bango nde baza na internet fo avolala pena fo odora karine ofukami odora olobi mama biso baoyo ti tokokufa moto akokokana na yo aza te fo adoraka ye mpo devi atia bino nyonso baya mikolo bengo baya nani baya masi wana baya basi bato balekela ntango epuis nangi naloba nini nga na comprendre ye batakaka eloko engelaka faire gola matika songo c'est normal yenda diembeli faire gola matika songo ta omoni kombwana tokotya micro balader awa oyebi faire gola oyebi matika songo tuna siko mida la taylor nana oyebi mutavandaka na badara ya poto ye pa kozaza za su lizeze
bana poto boye ba terme o te lizeze asenga ba mibali ba butu ye moko oh ngana mone na kina osenga na répétition maison mais asenga pe na otanga ne comme musicien te ozo comprendre asenga pe na ya nana soif fort nabi oh moi c'est ça charisme boy et puis chroniqueuse nabi seke oh za bakindoki bana bakanga bakindoki na bomwana bango baza batakoloba te YouTube ka nem te lobisi bango et puis confrère avant de le bano ba bêtise bano pesa na définition nzoto na yo sexe na ndenge munoko efungwama sexe moi c'est comme ti awa oh biso basi zaka mwana moko mona moni sexe efungwama ti awa ba mama ba walanda bayebi mais ce que so ikomi ya bana ba mapasa kuta nsko na bana ba kisimbi wana za na raison yango umela na mibali te so tali pena parcours ne abetela ba mibali ba 6 mois et puis ba jonyo surtout omoni ba mibali so basana ba chaîne mibali na chaîne yana mukie wana donc oti siko émission za na 1000 vies ndeko mwasi en tout cas mbala sima bosana ba jeune bosala naka emsu yona ba chroniqueuse na bino ba chronifuati na bino attention na ba mama batu mama wana za muninga noté mama ya matika songa simba micro to famille ya matika songa simba micro et puis mama ya mbato akufa na ye azope manena kimia lem soupe mama na yo Midala Taylor mama na yo akufa to za na bomo memoli mone pe maka peka na kimia te et puis ma kimia te mama mobali moko tala non so yo bazwa mabe oye salite ya famille na bango bango olati sango bato bango olati ba famille bato pasi yo mona na famille na yo kolala banzala na bakite kolala ko banzala te bakidiabulu na bango ba famille na bango olati sango bato mo yo so onyo kama na famille no ko finga ne famille bato ozi mabe famille no lati famille bato yo kemba na kisasa na yebi ote omolongo talo kamo bi fio abimina na yebi yete ne mo ngapi na yebi na ngayote mais na yo yebo tongo koti na ba famille bato ofinga faire gola wana niveau faire gola te ni na divate mwana ai voilà nga pena na yeko répondre parce que faire gola aza patrimoine national na biso ngai na kondima te ata bato ba otala nga soki ba zozo na bango pe wana ba fana quit na bango ba lobi ke gérer zo kota makambo ngo po ani comment ba journaliste bo finga ba musicien mboka etina ba mama na bango o mona pe musicien ngo pe ata butu moko ta lota yo mais ozo finga ina télé na vie no peut être okangana ta photo selfie pa mbate selfie pa ma okangana yete ata répétition ya faire rigola ninga ça est-ce que ça compte to mona na vidéo oh ye chérie yo amida yo ozaka na kini oluka guerre na nani atana kusu yo osala guerre na nani atana li banque na li banque ya pamba bosala ba guerre te les seuls chroniqueurs à sala guerre na bateza Karine Mokonzi bosala ta guerre na mutu moko te mais lelo oke poto te momoni ko na foyer et loko ta les dates pour luka ba guerre na bato ezani tala na nu makambo donc babala basi mona kinya ba koloba te parce que biso to na kinya to na bandal ke matika songa za na santé à bien te yo na vie na pas ko za mibala mabumu minene loko bazema ba 7 mois ba 10 mois de okutana mobali kwa matika songa ye wana mobala ko lia ko cha pilipili te aza ko mobile na te fo cha pilipili ebele tala matika songo matuka songo wetu tala mosa za ne tala misu nelo kwa fula mota ko ntela bumuna tala mosa za pembeni na ye mbala yo fia choko fi moi choko fi moi solo mabe obike ti lelo abenga ndeko na mwasi batinele extra clair totele makasti pardon totele makaka pona mo ka chaleur obi ti lelo senga extra clair obi extra clair muto pakola ba mililo tala nostalgie beta biso mililo na poto faire gola lota kete matika songa lota kete donc za mukinza za mwasi ya bula mwasi mwa kabaka mobali na epa mibali na eba damsona ka obulisi na kini otuli oke na poto kuna baozwa ote atande beninga akota mabala deju yo kuna baozwa te ta niveau ozaki na kini otuli obite na komo rêver poto na ke kutana mundele zala bongo obi musala opesa biso so to ke France azaka na France hein siko place avandaka tala na badara ya France siko tala Corbeil na fingi Corbeil te ba fasala kuna te mais oyo pena chroniqueuse mise bakita na France ye patela ba na TV lokwa biso tala ba na TV akupusa ta permettre musika fo ozo transport badara so royal leti na bandali bonde mantia za la bandala fo yebisi mamo ya linga sala lelo baninga basala ngo pena ndenge Nicolas zo inda makasi bo bino bo sala ngo do basala ngo kala balela o bambongo bandoki omoni babana na ko ba Midala Taylor
bakanga bango bakindoki na bumwana pasteur azaki distrait ola sambelela ye bien assembelela ye bien te pasteur a déplacer kindoki continuer ba mida la Taylor wana yebisanga yo nozana yebisanga mukoni noza ta temps yo loba na Karim Mokonzi po kometa na manzaka te yo so pino za muasi yo o critiquer ndisi Karim ndazana po apesa bino devoir boko longola te apesa ka bango ba Joseph Chako mukolo nini mwasa tonda Taylor kwa Laetitia Kuya yana te ya nduta ezate bino libumu banduta mabele banduta so alongoli bilamba nduta yo penze obimana ye te ngana boyaka te batikela kwa nakoka te lizeze nduta pene landa pena boy kota taka nduta on a terrassé tie ya on a benga ngo terrassé nzo otala ndoto bo mutu alinga tourner film zombie benino on neso ba maquiller mutu alinga tourner film zombie ne aza fia prono qui prono oselonga pa bata sima bata mbuna bata ngongi na vino ata leader mota tikala ko tubona ata libele no tala niveau pona ko yebisa oboye Matika Songo amuninga noté Ferregola amuninga noté et puis bana tenter de répondre yo bana to msoka ba bilonya sika so basenga mutu butu na ndenge pe ya mwa tendresse olela butu pa ya Ferregola olela butu pa Matika Songo bapimela yo bapimelo baboya na bango mata bimane une fois tuna ba kimbe aboyaka tanga atikaka ni atele babi oh Seigneur c'est que Libanais a quantité maman la tabilamba oh sali bongo pour nini ngade na so balongo ngabila bana komanga na soif ngabi oh wana ngana ya trop pas peur tala oyi batu mususu balobaka lelo Matika Songo za na bana combien letinga mwana liboso ya demo ya famille Matika Songo nga ofingi Matika Songo moninga et puis là on est là comme bana poto bakosa ka mebino tu boyebi lelo na ko bazala kini na ko bazala poto basi mibali bana mati mais lelo ko mika poto mwana kecho ka basima o wanga na muna kwa mena mtemo onzima yango moni ba biso to ngana yebisa bango oya ko meka na Matika Songo tala na lobi ba Matika Songo ba lokwa ba papa wendo na biso ba lokwa ba velutumba basa ba patrimoine na biso lelo ngala ba banzela oyo ba Matika Songo bebele na mona ndef masaka ye na net ye kaka na Hervé na meki go bango tu batikali wana bana baleka na cours à formation toza pe na ba cassette o masaka obimisa mida la taifuati Lizeze Zozo mère Zozo une fille née au village grandeur village expédié qui cherche comme marchandise et en Europe faites attention na répondre on a tendresse na répondre on a douceur et puis tozelo on répondre pas parce que on répondre Ferregola za muninga na yote Ferregola les omoni a évité que TV5 eza télévision internationale Ferregola abeta acoustique na TV5 Ferregola ba yamba invité spécial na TV5 c'est que ça zoba donc on a les banane on dit moi c'est bon penser que non makolo ndeni est-ce que vous savez tendresse jingi leu ti takana parce que les caresses avant c'est la tasse de maman na te yepe na ba yaka kama moko panze ma to lobate ya lo ba buzo ba to lobate mais boye ba ko respecter bato mida ezala ngo poto mte lobisi yo lokwa bino ba mama youtubers ba komiso ke na poto awa otanga ifasi ko so msate ofingi te Ferregola amuninga note Matika Songo amuninga note mkolo fongola sumbanga moni munokala munezala kwa mtabe otabala mapasa olobili kamba papa Hervé to sala reportage à famille na yo to finga makasi na famille na yo puis to finga génération mba parce que afinga tina ba mama ya ba feri afinga tina mama ya Matika Songo siko ngana kamwaka ezaka sine ba faible tango yozo finga muto finga ba famille ne poani ba famille ba simba micro ifinga mutu ye moko yone orata vitongo na kino orate na poto orato tikali fia youtubers otikali pena fia youtubers mobali tala mwasi azokaba mobali na ye obi ke eza mama na inceste obimina na mobali ya mama na yo après mobali na okushaka na ye okabaka ye pa mibali mususu bada musonake tala niveau moi ça malédiction tala niveau moi ça libabe mère Zozo ozoloba na Ferregola oyo avandi patron ko contacter so to bala basa poto yoza moi sa poto te yoza chel na bisa kin to mesa na yo yaza nani yoka kombo yaza nani microbe ya poto batu bake baby omoni poto ndenge baby batu lokwa ba mida la Taylor ne ba baby si poto COVID-19 batu lokwa ba mida la Taylor baza bata ko loba te lelo na kama YouTube comme lobisa n'importe qui
Et puis, alors, il y a un internet. Il y a internet na yebio. Na yebio. Na yebio. Na yebio. Bon, na yebio, na yebio ka po. Na yoko bimana misa maison mais. Est-ce que on a vu na yoko ça peut micro pour que ça musique. C'est pas tout neni. Tu peux expliquer. Na yebio pour na yoka na yoka. Ay mana misa maison mère. Ay misa faire rigola. Ay mana misa fali. Ay mana misa telaka kena tiko bimana musicien ya papa taboulé. Yeba orchestre toi na mibali. Vraiment bande ko na biso ne toza ki branchon landa. Biso vraiment bo excuser biso vraiment so to déborder parce que bon ba kanisa ba yebi benjir. Ngai penane moi ti to lobia. To lobi ba bêtise ya lobi na TV ta fingi baninga te. Ngai soki ba fanatique quit na ye. Ba lobi ke ba o lobi mabe. Bo supporter nga non senga pardon te. Je pèse mes mots na bi makam na lobi na tika lo ba bêtise ate ba mike bata la tete. Yene mta lobi bêtise bata la vidéo ne ba monande nenga lobi bêtise. Bouri ke chèque mta rata. Bouri ba fini yo sur internet il zézé. Rapport ça na mboka mo boye ba lo ba français lo koti che o lo koti tié o lo koti il o sangisi yango. Na ba kini apena yo lo ba français no lo ba wana. Français ke lo kota na poto. A lo koti yango ndam. Et puis alo bango mabe. Aso employé. Et mona ke na chika ndo ki ma conjugaison. So za poso ye babatu. Donc on a Laetitia Kouya. OK. Donc on zela yo, on sa sous deuxième vidéo. Toyo kayo to c'est le reportage à famille na yo. Ndumba salité. Ya ngwana lala mbali mona mama na yenya ma famille sunde le buaka. Li zeze. Yonde zozo pena makolo kilo. Pour rater vina ki chassa. OK na ngoti na poto zo rater kaka. Zozo pena ya boy. Zozo pena. Tala si mazonga moto. Yo bi devia matika songa leka bino combien de personnes? Yo ko tu lizeza tele biso longolo bilamba. Atiko bonga monaka o bois tutoni. Tu musuba za onena ko loka. Mobali naza koni fuat. Agana luka interview faire rigola sala, asa faire rigola interview. Mais yo ko tozo finga faire rigola. O ali boma. Et puis mobali nga yaka kana terrasse mata wanga na yo. Awanga na yo tongo. Ati ayibisa biso abi o. Awanga na ye. Abi atikelo bi mana itaze ebi epete. Ya betela ketolo aboti sanga mwana. To sala mwana na Aden. O sala fois to sala mwana na Aden. So meki su to sala mwana na Aden. Voilà, ba fan no ba retenir nini vraiment pour analyser zéro to sukata bo. Ba fan na ba retenir na loba eboye. So iboyi mo na nga poli place ba fingi musicien. Omoni lelo na bimi poli pour ba fingi faire rigola. Lobi lisusu bino ba no boye na internet. Boye na journalisme na ki impolité ça ba tata na bino ba mama na bino ba bokola bino bien te bo finga ka ba musicien. Mama nga za zemine na balabala. Mususu wana alela mama par hasard adopta mama. On soit journaliste muso. O ke na nzela tiriki nzela mayi wana. Amema muta maboke nzela. Wa rataliwa na bana. Adopter la na âge na azo adopter mama. Mwana mutu ba adopter ke me ya adopter mama. O bi ke makambo ya na mboko ya. Donc soko fingi musicien nga na ko ya wana. Donc bon finga ba musicien pour pesa nga matière. Donc il va faire nga ba ko retenir yango wana. Voilà, merci na bino to za ki brancher Rolanda biso vraiment le long moi to la mukele ka ba to ba finga ba para ba to ba bina ba nzete to la mukele ba zozo ba lizeze ba mami bali mona ba mama na bango musu mama na kufa na shock pour lele mobali mwana be mwana tikali vertige wana. Bala mi bali nyoso mi da la télé a fingi o bazaki na kate émission na ba leki mobali na kitoko. Zwa Kaluji, Zwa Bogard de la presse, Zwa Patrick Ngambe, baleki mobile mibali na kitoko. Siko. On continue ka kofinga bango. O rata vitongo kala devoir ezake tuluka mutalo ngabiso devia Karine Mokonzi banda kata mamba base ezalaka te banda tika komane koyemba. Na kote na biso eloko ezate. Eloko ezate tika na kofinga ba bêtise. Karine apesa bino mama na choc. Maman na devoir o Karina ke poto ko bala te Karina zo bala bino botika ka bali zeze bazozo makolo kilo tina bolingo akote rapide akoti siko ye mi de la Taylor les seules chroniqueuses Alexandra kuna ye ko banana toilette ti na cuisine ezaka Karine Mokonzi bino to botika li bata ba foyer boluka ba mikanda bazanga ba adresse. Bafani to zaki brancher tout cas ba grand merci na bino o bolana biso ba grand merci à maman Bibi Tumbula ba grand merci à Renata Miss ba grand merci à Nanouche Miss motema Nanouche Miss motema Maradona Miss pourquoi pas Renata Miss motema ya Pavis Mboma bongo pe minzeni pe minzeni au moins écoute confrère na nga reteni maman comme peine minzeni moi ça soin
alata kitoko na Londres aza lokola bazozo te balizeze te la baronne moi ça poto moi ça mbinga moi ça taille donc biso tozalaka mpona kosunga bino bazozo bato makolo kilo mpona kosunga bino balizeze soki okei na gauche biso na gauche okei na droite biso mpe na droite mais sauf que biso toloba bêtise te mais toclaircir biso google aloba te ko batalobi bêtise te yo nde midala taifuati mwasi ya lizeze mwasi mon pono mwasi ya imika mwasi ya voilà, bah, grand merci à Lionel, bah, grand merci à tout le monde. Bon, puis c'est une chance pour biso. T'écoutes la deuxième vidéo parce que t'es aussi caté. Deuxième vidéo, on a pesé sous des vies. La qui s'attend, on a les boum, pour un bon à suivre.